Elle, si tu vas manger, mange tout. Le quoi papa bina linko zonga tar akuta pe biloko ezate. Bolia. Bolia vraiment yako ouais. Vous pouvez tout manger, bolia na bino. On a privé banate yazo zonga reta so biloko ezate hein. Ah oui. Bonsoir Jean-Claude. Biloko ezate. Tano bien na frigo wana biloko ezate. L'accent zonga eza vide. Ah, bano yo. Nebisi yo bano jaso babandi kolia. Oya koti abimi. Bango nyoso na frigo. Na tikela ki omo eloko wana bango neso baliango. Benga bana o. Benga bana. Bino, boli biloko papa bino poani. Nga esi bino bolia. Nebisi bino, ce que j'ai mis là au côté na katia frigo wana, que ça c'était à votre papa. Nga nebisi bino boliango. Jean-Claude bana baza kolia makasi bani komone eloko na frigo te bani ba mone eloko etikala te olia kite esiko kendaki ah basisi wana bana papa ba snack moko ezalaka wana bakozula ta ma frite wana pour sa frite ah Jean-Claude papa pardon bana bani nyonso. Prochaine fois papa nalambara so nalambi so bana bazon classe bana bazon à 15h vers 18h toza dana misa tolia salaka pe fort zalaka wana na sala tamati. OK là OK bonne nuit. Ismaël Soliani ah Jean-Claude tika obetelanga mwana pardon asala ngona côté aleki biliko na côté tika obetelanga mwana na boy na côte asala eza mabe mais obeta isko poani tikela nga mwana Ismaël, descends ici. Descends.